Uhuru Kenyatta mokonzi ya kala ya Kenya oyo azali bongo mobondisi na matata na monyele ya kolo Congo démocratique asakoli ete batomboki ba M23 bandimi kokoba kolongwa na alima pe limemia bisika babotola. Toma ya yambo Amerika atindi na Sudan abwaki mbela na batomboki banso bakala kokota na boyokani ya kimia bosengeli kolongola ekolo eye na mabe mazali uto bokwesami ya bokonzi na 2021. Secrétaire ya Trésor ya États-Unis Janet Yellen azali kosala mobembo na Sénégal, Zambie pe Afrika ya ngele na mposo mibale mikoya pona kokolisa boyokani na kontina ya Afrika. Mobembo mwango molandi elaka ya kotia $15 miliards président Joe Biden alakaki na bokutani Amerika Afrika. Zuzi moko apesi misalam ya Donald Trump mokonzi ya kala ya États-Unis lomandela $1 million moko na koto kama motoba pona moyibi na mpako. Misalam ya Donald Trump mifundama koyiba mpako mibu mingi.